Loba natika ki baloba mais nakanisi ke ezalaki na tango moko Jésus-Christ avanda ki silence mais tango ala mukaki mokili peti lelo bazaka kotatu la kombo naye. Amen. Silence nanga ezalaki kotala ezalaki te kotika. Merci beaucoup. Comme la Bible nous dit que mon serviteur tombera et ngamoko na roté les missailles. Voilà pourquoi la humble servante de l'Éternel dit souvent que batia yote pour que ojija basali nzambe ba peso msala wanate donc mosala nzambe nzambe moka bindenge ni nyamemaka basali na ye mama na lingi un peu to parler un peu na likambo ningisi mboka quoi et ningisi monde entier to le bamboka te mais monde entier ba misusu batika na inquiétude misusu sel bango pasi misusu kino lelo bazolela balobi la humble servante de Dieu Dieu la biso na maman misusu ba surpris ba ki mama za na kati ya kina liba za bundisa maka toujours puisque ngamo na yebi ke témoignage nanga eza monene témoignage nanga eningisa kamboka satana za na esengote satana za na esengote lukaka arme nini wa ko déstabiliser ministère nanga ya ko déstabiliser ngai yango na omoni ke naza ko kamwa meme bato mosusu baza ko tia titre ya délivrance oyo ba mona ki délivrance nga bazo ko tia ngo titre ke vidéo choc confesser péché na yote nga na sela kanzame na témoignage na nga na bomba keloko moko te il y a beaucoup baza ko bomba biloko combien de coups de fil on a zoa combien de SMS on a zoa ko sala ndenge na te nga na ko vivre na hypocrisie te na ko banga nzambe na ko banga moto te mais ba o nyonso baza ko condamner nga o baza ko sekanga message na pesi bino biso na bino toza besoin de délivrance so bolingi délivrance était na zo bisa bino ke ba hypocrite ba kota ka royaume ya lola te nga na ko vivre hypocrite te lokola nzambe alongola ki ngai na bosoto abengi ngai na royaume na eza pona kota na lola bien aimé na kendeki ezaki lokola na kuzongi susu na boîte de nuit la référence donc tango na kendeki na sala ki mabe puisque no le Saint Esprit apekisa kinga tango na keikuna na kende okuta monde na kati nango aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yo bolingo bateli le Nazareth lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kolabye mapapu masope mafuta tokokesikana olongo na nzambe oyo babenga na makomi. Dis-moi volume. Bonjour et shalom bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue chez Nazaréen avec la princesse la vôtre, Maman Tiffany Moka dans cette émission témoignage qui réunit les enfants de Dieu, ceux qui ont expérimenté les choses avec l'ennemi et aussi avec le diable. Babeta Ami Soupaï Païté, Bazong et la Kala Humble, la princesse de l'Éternel pour parler de leur vie, de leur témoignage. Mais aujourd'hui je reçois un monsieur et un frère, il s'appelle Marion. Juste après cet élément que va nous balancer la régie, on se retrouve pour lui dire un bonjour et puis vous donner quelques informations. Régie, à vous. Bah événement bolandaki, bah témoignage bolandaki na ba vidéo, mais la grande servante de Dieu, elle était toujours calme. Et aujourd'hui, elle s'est décidée de venir auprès de vous. Mais na canal, il y a l'humble servante de l'Éternel, la sœur Tiffany Moka, nulle part ailleurs. Sans plus tarder, je dis déjà bonjour maman. Bonjour, shalom. Shalom. Maman to pambola mingi kozala nayo. Isengo na ona bike bana nzambe ba pambola mi aussi komona mumbu na nzambe musel na nzambe oyo balingaka mingi na kombo na Yesu Masia. Maman esalioni ni pe liloba nini ko ilobela peuple de Dieu bazolanda na miniature. Nalobika shalom na kombo na Yesu nzambe apambola oyo nyoso akolanda biso na tango oyo. Silence nanga ezali te kubunga. Silence nanga ezali pona kotala kaka lokola mokili lingi koloba natika ki baloba mais nakanisi ke
ezalaki na ntango moko Jésus-Christ avandaki silence me ntango alamukaki mokili mpe ti lelo baza kaka kotatola kombo na ye. Amen. Silence na ngai ezalaki kotala ezalaki te ke kotika. Merci beaucoup. Comme la Bible nous dit que mon serviteur tombera et ngamoko na roté les missailles. Voilà pourquoi la humble servant de l'Éternel dit souvent que batia yote pour que ojija basali ya Nzambe ba peso musala wana te donc musala Nzambe Nzambe moka bindenge ni nyamemaka basali na ye mama na lingi un peu to parler un peu na likambo ningisi mboka quoi et ningisi monde entier to le mboka te mais monde entier ba misusu batika na ba inquiétude misusu sel bango pasi misusu kino lelo bazolela balobi la humble servant de Dieu Dieu la personne na maman misusu ba surpris ya ba ki mama za na kati ya kina misu babika koza na mboka na bino kuna bisika boza na mboka mindele tika tozonga na nsima mukena ebete aussi olobango na ba émission ebele mama lelo nzamba sala yo mosali na ye asokoli yo lisusu apakoli yo parfait malamu ezali solo kitoko kombo ya Yesu Kristo bisika no sozo kende Yesu azobima kati na yo isalaka yo ndenge ni na bosoto oyo zalaki nango parfois bat banda ko mono propre mais ezalaki bosoto na kati ya misu ya molimo kwa mama isalaka ndenge ni. Esala nga esengo parce que soko ozali moponami te Nzambe akende kolongola bisika nazalaki te. Parce que il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et puis ba élus bazabundisamaka toujours. Puisque ngamo na yebi ke témoignage na nga eza monene, témoignage na nga eningisaka mboka, Satan aza na esengo te. Satan aza na esengo te lukaka arme nini wa ko déstabiliser ministère na nga ya ko déstabiliser ngai. Yango na omoni ke naza ko kamwa meme bato mosusu baza kotia titre ya délivrance oyo bamonaki délivrance anga baza kotia ngo titre eke vidéo choc. Oui, eza choc mpona moto ya komaki yango mpona na leka délivrance te. Mais moto ayebi délivrance akobenga jamais délivrance vidéo choc. Au contraire akokumisa Nzambe ke merci Seigneur parce que toza na bato oyo baza kobomba biloko mabe kati na bango te. Ponga ile nazaki na mokili nasalaki mabe ndenge na témoignaka bomonaka mais Nzambe wana na bolingo ndenge alokotaki nga lokwa alokotaki Paul na nzela ya Damas asukoli nga petoli nga akomisi nga mosali na ye ebele ya bato na nzela na ngai bandumba batiki kindumba ba célibataire babali ba deuxième femme batiki ki deuxième femme bamoni loboko ya Nzambe ngai moko na bota te me na osamba bato baza kobota. Un serviteur de Dieu tout ninga bibongo mosala nyonso osala na ba église kilikili ekende kaka na mai ndenge olekaki na délivrance wana bato nyonso basiliki ngabi vraiment ba Bible lobi na biso ba hypocrite ba okota royaume ya Nzambe te. Ça c'est l'hypocrisie bato baza ko sala Nzambe na kata hypocrisie. Délivrance zaka pona na ba brebite. Délivrance même pour les hommes de Dieu. Ngai epai na lekaka epai ba formaka nga nazalaki délivrer totalement. Mais Bible lobi na biso soko fungoli porte moko oyo bengana ya kende kozwa sete. Porte na fongola ki toko continuer masolo toko yeba eloko nini na fongola ki na sentir na kati nga ke na ko samba bana Nzambe na modèle o nazate il faut na luka délivrance Nzambe orienter nga na keina Lagos mboko na yeba ki même pas te na kokende lisusu na kei kuna epa ya technicien supérieur ndenge Nzambe abaki na nga na ndoto na leki délivrance mabeni ni na sali donc il fallait que na bomba puisque ebele ya bato nga na eko éclaircir pona lingana na nga ministère ya jugement te to ya condamnation te na epe ko se justifier te na ende ko éclaircir kaka na tina ndenge certifié abaki mama ko vanda boyo vandi nyeto zo yokayote bozo kanga te pona zo kamwa nga nazaki na nga païen nazaki musulman ndenge na ibsa bio na bonga na komi chrétien na kanisa kinde soki musala ya Nzambe akeko luka délivrance mboka bakosepela bandeko bakosepela nzoka nde tozo vivre en kati ya hypocrisie bato balingi hypocrisie même témoin azote ya bato azako mikomisa Nzambe na place ya Nzambe et pourtant Nzambe abaki na Moïse mikomisa Nzambe na miso ya Farao na miso ya monguna nayo mais na miso ya bana Israël te to na miso na nga Nzambe te bato balingi bamikomisa Nzambe na place ya Nzambe aza ko souffrir aza na malade aza na likambo songolo mais akoluka délivrance te et pourtant balobi oko mota pesa ko aza na ngo tango zokende ko sambela bato yo za na malade o confessa yango te obika na yango te oza kopesa yango bato oza na problème songolo olobana na miso ya bato te parce que Bible biso na 1 Jean 9 si tu confesses tes péchés
je suis fidèle et juste pour te pardonner. Yes. Mais tant que confesser péché na yote. Nga na sela kanzambe na témoignage na nga na bomba keloko moko te. Il y a beaucoup e baza ko bomba biloko. Combien de coups de fil on a zoa? Combien de SMS on a zoa? Ko sala ndenge wana te. Nga na ko vivre na hypocrisie te, na ko banga nzambe na ko banga moto te. Na ko kende enfer te pona moto. Et puis na ndenge na kende na Lagos. Ezate ke na leka ba délivrance te. Bato nyonso bamona ba témoignage nga bayoka ba témoignage nga. Na leka ba délivrance na kati ya ministère ya combat spirituel. Nde buka pe lié célibat na zaki nango. On a zako mona esengo ya kovanda na deuxième femme mais ebuka ngo na bali mariage na ndako nzambe. Bage na musapi. Na témoignango partout. Mais zaki na décembre. Na début décembre 2013. Na kende kufunga porte na kende esiko na ko kende te parce que Bible lobi sortez du milieu de ce n'est pas de vous d'aller vers eux, c'est de eux de venir vers vous. Mais banda na bongo na ka banda 2002 pour na confesser à Jésus, ba confesser à Jésus comme Seigneur comme Sauveur en 2001, mais na kota na église en 2002. Banda 2002 le premier fois na sala erreur wana parce que balobi que le diable rôde comme un lion pour chercher qui a dévoré. Ako lukoka na likambo bato nga na teaka ona bakabi bosala beauté bokende na musique te boyoka ba musique mondaine te bosala beauté na sala ki erreur. Maman Torokoma wana. Alléluia. Oui, merci beaucoup. Comprenez vraiment Torokoma na biso wana. Maman au fongoli déjà OK moi musika mais tozonga na nosima pour que bana nzambe ba pambolama. Ya solo maman au TI Batou Bongoli Motema. Je pense que peuple de Dieu, nous devons savoir que délivrance c'est le processus. Et si la canambala mon côté zateka le quoi sala délivrance une seule fois le bi aïe et si li ponanga non. Et c'est le koyo il faut ezalaka même na basali ya nzambe. Maman tozonga kaka sima mukie na témoignage noto ni ataka mukie pour que to kende olobi eloko yo sepelaka nango mingi ezanga nzamba komisa yo mwana na ye. Il y a seulement maman délivrance oyo zwa kaliboso. Est-ce que ozwa kango epa ya bato ebele to zwa kango kaka epa mutu moko ozaki sur na délivrance oyo zwa kaliboso. Neng na bi délivrance a possessis ezali possessis. Amen. Amen. Puisque tango Moïse akolaki na ndako ya Pharaon. Tango yebi kaza mwana ya ba Hébreu. Tango Moïse akepa ba Hébreu. Tango Moïse akei koluka nzambe na ndako ya Jetro. Tango Moïse akutana na nzambe wana, nzambe adelivraki Moïse na banyoka ya Pharaon. Nzambe adelivraki Moïse abikosa loboko, akotisa loboko lepre bimi na biloko alia na ndako ya Pharaon. Nzambe adelivraki Moïse, donc délivrance eza na kombo nango, adelivraki nango. Moïse abi je ne sais pas parler, alobi na kopesa aro akoluba. Na kotia ma parole nanga na monoko ya Aaron. Mais nzambe a délivré ki Moïse na kanda te. Mais Moïse a sali mosala monene, Moïse a mona ka nzambe. Moïse a sola ka nzambe, Moïse a zwaki les 10 commandements. Mais tant réclamation a kanda ye a koti kanate. Pour na réclamation a kanda. A koti kanate. Mais tant pe Moïse a kufi balobi na biso na Jude 9 balobi ange Michael aye ko discuter na Satan pour na kowela kora Moïse. Moïse au serviteur nani yo ya kotomba musapia abi asali nzambe lokwa Moïse. Un grand serviteur de Dieu amona nzambe afungula ba mer rouge. Parce que tozala ko sala concurrence ya koyeba koloba bien. Mais tozo sa makambo eza na 4 évangiles te ya ko sekwisa ya ko bikisa ya ko kangola ya nini. Il faut tout lukanano yango to sala po to ça évangile pona ko zwa biloko te ba bien matériel te to ça évangile po to gagner ba âme pour royaume nzambe etonda. Moïse ngana leki Moïse pourquoi na dernière minute kanda ba levite réclama qui ngana ko bateke o na sala ki délivrance libosé le kaibo na leka ba délivrance na église o nazaraki na leka ba délivrance même pas mbelanga et puis tango ngai na ko sentir na kati na ngai ça ne va pas puisque de temps en temps mbelanga sambilanga de temps en temps ça ne va pas to koti prier na mbelanga to ça auto délivrance tango na moni ça ne va pas plus
nzambe moko alakisi nga nzela okende akokende. Ok. Au contraire bana nzambe falaki bokumisa nzambe bino bolingi hypocrisie. Nga na ko travailler na hypocrisie te. Oyo ayebi nzambe alingi nzambe abanga nzambe akoyoka nga pe akolanda nga. Me oyo aza ya nzambe te akolanda ngai te. Akomona makambo nazosala shock. Po ya likango te asala ngo te. Puisque ça lelo na tongo motala muki musa nzambe koma kwa ligablo la muki kako Bible obi komi musali ya nzambe. Yanga eza na possession na landaka tina koma bu. Po ebele ba kota kanga doute. Ngande na kota kabino doute po nzambe alokota ki Paul. Na minute seconde a changé vie à Paul. Mais Paul wana za kolela. Tokotanga na Bible na 2 Corinthiens 1 verset 10. Liloba nzambe lobi nini? Yelobi. Liloba nzambe lobi. Amen. Amen. La 2 Corinthiens 1 verset 10. Le ensemble, j'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus. C'est lui qui nous a délivrés. Donc Dieu nous a délivrés. Et qui nous délivrera d'une telle mort. Donc à délivrer biso lisusu na modèle ya kufa oyo. Po to vani na mboka masumu toza kolamuka na kufa mikolo nyonso. Lui de qui nous espérons, qui nous délivrera encore. Donc toza ko espérer na ye et ka ko délivrer biso lisusu. Pourquoi ko délivrer biso lisusu? Parce que délivrance ezali possessif. Donc tozali na besoin tozala délivrer à tout moment. Puisque koki okende na église okende koteya motazole kana voiture na ye alingi akonye olobi gromo. Mais okei kaka ndenge wana okoti alléluia amen bana na nzambe lelo to bondela to salabo oso bebisaki nana ta repentance te. Il y a la délivrance de repentance, il y a la délivrance au délivrer yo na moto ou aza supérieur, il y a aussi la délivrance au nzambe mo ko délivrer yo ninga lo baki na Josué souverain sacrificateur alobi na banji bo longola bo ta la Josué souverain sacrificateur. Satan a comme funda bitala ndenga toni na bilamba salité. Poto za ko lata bilamba salité tongo nyonso mokieza ko pola, mokieza ko beba. Poto za ko lia to ebi pe za ko utate. Tozoka ba témoignage abo bazaki na ténèbres. Alors toza toujours na besoin de délivrance, toujours na besoin de repentance. Pour akosala nzambe malamu. Pourquoi biso tozo komisa Yesu na biso faible. Tozo komisa Yesu na biso makasité. Okende kombo ya Jésus-Christ de Nazareth za akombo ya tikela biso pona puissance oyo lobi au nom de Jésus moto aliboma abiki. Mais tozo komisa ngo faible pona hypocrisie. Mais ba o nyonso baza ko condamner nga. O baza ko sekanga. Message na pesi bino biso sona bino toza besoin de délivrance. So bolingi délivrance était nazo ebisa bino ke ba hypocrite ba kota ka royaume ya lola te. Ngana ko vivre hypocrite te. Lokola nzambe alongola ki ngai na bosoto. Abengi ngai na royaume na eza pona kota na lola. Ce que c'est pour enfer nde abenga ngate nde na kende ki enfer. Alors na kolinga te na sala nzambe ana la Bible na maboko na kende enfer. Je ne crois pas que le kola na kende ki les gosses ko le ka délivrance nde na kende enfer. Au contraire, nzambe asepeli po na yokisi mungu na Satan na soni na mapinga na ye. Amen. Amen, vraiment. Je pense que toko ta déjà na lisolo oyo bana na nzambe ba yokisa mi passe ata eza na batu msusu mama bazo yo kapasi ba lobi ba komi ba choc vidéo choc ba commenter na bandenge na bango mais eza na peuple de Dieu oyo pe ya baza ya nzambe ya solo ezo sala bango pasi misusu pe babuki mabolongo na bango na se misusu pe babengaki humble servant de l'Éternel la certifanie moko non et ça li passe vraiment maman olobi eto fungola ki porte tozongi na nwana porte nini oyo fungola ki okengela kite bibezo biso to kengela hein yo kengela kite porte fungwa mina likambo nini maman bana nzambe bayoka Na ote kolobanga bi nous vivons dans un monde de hypocrisie puisque ba porte ya minene kuto basala za muso basaka auti na meme na hotel na moi c'est kobo akeka kasambe bana nzambe mais azo banga ba makambo aboite mais ngai na fungoli porte ya kobo te ya nini te donc il fallait même pas na se rendre puisque Bible peut le bien bisa ba seul nzambe bakene matanga kilikilité et puis avant que ba matanga chaque fois na kene na prière wana lokwa na vivaki bato balanda pe témoignage yango ba moni oyo to baki na mbalanga lokwa to vivaki ba problème na kati ya lingomba ba problème ya minene na kati ya lingomba to lokota ba ramasi to tina kati ya lingomba ezaki ya ko bouger ezaki déjà problème na biso toza ko sambela toza ko sambela toza na problème
na se donaki na mis déplacé pour na respect ya kobabi bon na kene ya matanga bato songolo na yebaki bien aimé na kendeki ezaki lokwa na zongi susu na boîte de nuit la référence donc tango na kendeki na sala ki mabe puisque no Saint Esprit apekisa kinga tango na keikuna na kende kuta monde na kati nango puisque ponga na kende côté alelo monde il faut na yoka instructeur Saint Esprit abi kende teya kota place boteya mais na yoka kite na tuna kite David azai kotuna amen David azai kotuna bisiko na ngina sala bo est-ce que na sala mais ngana kende ki boy pour la première fois na tunité et puis nazaki na kanda pour na sepela okende te to kena mbala ngai OK d'accord la volonté na yote na kende contre ma volonté c'est ça la porte parce que j'étais nazaki na kanda ya kokende nesika wana alors ememela inga ngambo na kokota mozindo mingi te pona inga ba polémique ebele te ekota ememela inga ngambo donc tango ememela inga ngambo ngamo na koti place wana nazoyoka pe mabe na matanga wana oui naza ko sentir mabe naza attaquer ao tozongi tango tozongi en tout cas vraiment na komi kolota bandoto mabe na comprendre que cet esprit atiki nga la shengai na comprendre puisque nazaki vraiment kolota bandoto mabe naza ko mi trouver na ba boîte de nuit naza ko mi trouver na ba concert nga binga na kota ba concert sute nga na ba boîte de nuit to kabwana na kanga ebandi boni na zui révélation nde yango na kende koluka ce qui lelo komi bongo ezali peut-être nga nazo bangabi il y a rien de caché qui ne sera révélé ce qui témoignage oyo et ça publié partout et ça ligne pour été à basala nzambe ke bo vana na kati ya ignorance te il faut bo luka ba délivrance bo candidater que délivrance wana et comme arme pour na ko déstabiliser ministère rangai to pour na ko déstabiliser ngai même ko déstabiliser mobile ngai même aka mobile ngai lobaki ba te belé ba ka mo bena lobi bo mais non ce n'était pas lui parce que ce n'est pas mon comportement ce n'est pas mon comportement yemo kazana ba bapona ki puisque yemo ko Jésus azalaki awa bazako banaye asala ya kana Bezebul bazako ndima yete yo lingi yo mindima po mi comme si mon santo mitala ngana préférer ngai nazala exemple ngana préférer nazala panneau ya publicité à Jésus-Christ pona yo ndeko bongwana pona yo ndeko otambula kaka na bana nzambe na kashi te na kukule lombete na hypocrisie te po Bible lobi na suka alobi ba hypocrite ba ko hériter royaume ya nzambe te na ko répéter yango et puis Bible lobi na biso na Psaume 106:43 alobi a délivré plusieurs fois za ko délivrer bana Israël même na Psaume 107 abi basali mabe tango ba crier na nzambe a délivrer bango David l'homme selon le cœur de Dieu plairait toujours la délivrance azaka ko la délivrance Seigneur délivre mon âme de sa prison Seigneur délivre-moi pourquoi est-ce que Sumukaki apôtre Paul musala nyonso apôtre Paul asala makambo sa David akoma atikango Paul ko apôtre Paul alobi misérable que je suis makambo malamu na ngina sala nazo sala ngote na sala kaka mabe misérable que je suis qui me délivrera donc ngai na tuni nani ako délivrer nganzambe alakisi nga kende pa tibiyoshu apôtre Paul alukaki nani ako délivrer ye donc le quoi apôtre Paul alelaki bongo le quoi apôtre Paul aza okoma nani ba épître musu na kati ya prison le quoi apôtre Paul bakangaki na prison donc to bosa nango to bwa kango na mai azaki musala nzambe te il fallait que azaka lokola nzambe mais non bien aimé merci to yeba ce que moni moninga na likambo soutenir ye OK to lelia to bi église ezaki ba problème ça ki botango to kende kuna to monaki mutu moko te ni un serviteur de Dieu moko to assemblea ki loboko abi ngai oyo naza ko futa bina ta mai ou bien na futa bina ta kurobi ko salis ba salis sakate critique kaka est-ce que tozali komema Jésus-Christ abi je suis venu libérer les captifs délivrer je suis venu délivrer les captifs et rendre libres les opprimés donc Jésus a ko délivrer biso pe azaka ko délivrer biso azo continuer alors sikoyo toye komema peuple de Dieu na kati ya lumière ya nzambe ou bien toza ko bungisa bango po yo moto oza ko publier naza meme na basala nzambe muso naza ko travailler na bango ba yebi ke mwana mwasi wana aza na crainte nzambe mwana mwasi wana aza moto ya sambelaka ndenge naza olingaka bakisi na koma ko linga nzambe ko leka bakisi wana soki na mi komisa kiti na niveau neza pona luka vraiment nazala na salité na kati ya nzoto na ngate nzoto na ngai koma lokola mai ya la mer donc ikoki obomba salité te
bien aimé to bongwana ya solo navandaki nye na ngai koloba te naza kotala nani akobenga ngai nakumisi nzambe mpo na pasteur Julien oyo aza na Bruxelles seul moto abenga bi mama que Dieu te bénisse. Amen. Biso tokolanda bongo mpo tozotambala na mikumba na nzoto toza kopesa bana nzambe ni yango na église ezopambwa matezo avancé te na pamboli su mama Grâce na Allemagne apamboli nga bi mama le namonaki nafukami nazosambela nzambe na bi Seigneur que ta gloire soit rendue. Ndenge nini mosala ya nzambe na mobali na bamikitisa te na niveau oyo mpo nga kutu na kokosala yango te. Mama olobi ozalaki na lisanga ya okendaki na lisanga moko boye ya matanga ezalaki matanga ya famille ezalaki matanga ya kota famille ya papa to ezalaki matanga nani est-ce que matanga pesa na benconvénient kokende matanga Bible elobi na biso basali ya nzambe eza mpona mutu nyonso te puisque eza na mibeko ya basali ya nzambe bacommandement basali ya nzambe na ya basali ya na populaire boy mpo nga ndakende bamatanga bandaka mais eza matanga ya famille na ngai te puisque mosala nzambe okokende matanga papa na problème eza te ya mama no problème eza te wana eza matanga ya connaissance donc eza matanga moko ya baconnaissance kaka nakendeki normalement nga mpe naza fruit ya matanga baganyaki nga na matanga mpo bana mibali wana bayaki na distraction te bayaki babi tozokende kuna tozokende koteya mpo sikoyo bato bayaka na matanga koteya te kolakisa bilamba kolingana kosala nini mengai bana mibali mibale nayebaka bango ti lelo nayebi bango te nde bayaka na matanga wana bakutanga nazaka payen na 2001 bayeba kokoma kaka babandi koprêche mpe babi nani otombola mosapi nani oyo alingi ayamba Yesu nayambaki me nga nakendeki na bongo te nga nabosanaki mission na nga nakei na ndenge ya connaissance na ndenge nazalaki na mokili donc nabosani mpo masolo mpe nazobeta kuna ya koteya mutu te obeti masolo wayo moko nabeti masolo sikoyo nazongaki vraiment le diable est risé mpona basala nzambe franchement eza nzela oyo topona eza nzela ya moke te eza nzela moko ya pasi ya nzube meme bible ezoloba eza nzela moko boye ya pasi yango nkolo mboka lobi biso kokwei telema continue route no parce que abiki nzela oyo eza pasi mama betela biso non ozwi décision okei ko passer délivrance na yo okomi na délivrance est-ce que basala nzambe ya Congo bazali te ka oyo nzambe alakisaki yo mama yo salika ono amonaki ndenge nzambe biso nowe sala bwato oyo na ezala kide boye ezala boye olandeka forme nzambe apesa ko foka Niger mosala nzambe ya Nigeria mtasala mosala wana munene bo ngai soki nakendeki na Nigeria nalandaki na préférera mingi nalanda voix ya nzambe ke nalanda mutu puisque mobali na nga mpe aza na délivrance mpe nakoki koloba mpe délivre nga mpo nazosentir bien te nakoki koloba mais nzambe wana oyo atindaki ke tokende kuna tokendeki epuis atindaki biso tokende kaka kotambola mpo na délivrance boyo songolo te donc spirituellement nazalaki délivré physiquement mpe naza délivré puisque na mosala ya nzambe makambo namoni kuna makambo nzambe ateyi ngai kuna eza makambo nakanisaka nasala yango me namonaka soki nasali yango eske donc nazalaka na badoute me lere nakei namoni ndenge basala ya nzambe baza kosala namoni ndenge basala ya nzambe baza na compassion ya baame namoni ndenge basala ya nzambe baza kotonga baekole mpo na bana oyo bazanga ata infra batangaka ofele bango mo bazosomba bakaye babike natali bolingo surtout amour balakisi nga kei foto za na amour po foi nazalaka nango amour mpe nazalaki nango makasi ntango nazalaki paene me lere nakotaki na bonzambe komaki na lere moko amour yango ebungi nakomi neti kaka o moto wana kuna aza boye donc ozobanga donc évangile akobangisa moto nyonso ndoki okobanga na moto alingaki ya kopambola yo Quand nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes un peuple mis à part. C'est que comme nous sommes mis à part, nous avons besoin d'Israël, ce n'est pas à nous de s'inquiéter que Nami batte là, parce que la Bible dit si l'intérêt n'est bâti, c'est lui qui bâtit ça en fait. Si l'intérêt n'est garde, ceux qui nous ont battu, ils battent la pambe. Alléluia. Yangwana Monique. Nakendeki nakomi nazui
délivrance pour délivrance za kaka te okende basimba yo kweya te délivrance za pe o changer comportement na yo za délivrance ezali oza likambo za kwa kosala to komo sala eza délivrance neti ndenge na kendengi na mbali nanga mobali nanga bi makambo nyonso na ngana sa naza kokanisa sa yango na Cameroun na bande kutu kosala na tiki na ye na poto na aza ko regretter mikolo ya se na poto po atika kosalela makambo wana te donc toza na besoin ya makambo wana eza te ke lokwa naza congolaise soki naza likambo nange fona ya koluka homme de Dieu na Congo non na kolanda voix ya Nzambe na kosambela po na linga mingi kosambela na kosambela malgré na kati ya kosambela nanga eza te ke ye kutu akoyoka nini lokola asambelaki akende koleka délivrance non na kati ya kosambela Nzambe alakisi nga kende sala boye puisque ntango oza koluka Nzambe akolakisa ba directive ba homme de Dieu pe baza belé na Nigérian yo bi na Congo ka pona ni pona États-Unis pe bazali na Canada bazali na Europe bazali na mboka po vandi pe bazali na mboka awa nazali même na Belgique bazali partout bazali mais ba poni kuna ipa on a tiaki même pas idée monoko na même pas koloba quelque part ça peut délivrance nanga puisque tant nga nazako ba makambo ke nazaki na 1977 na kendaka na Lagos na Festac kuna ndepa na eko ya na Berin oye ningisaki mboka awa alors kuna pele na zongi kaka na zandu wusu na wenze na kena somi Berin moko za na chambre kuna bakomi Jésus Christ est Seigneur ngabi Seigneur lingyo te anga nini il y a un message mais oya ibi message angote tozonga na tango ya Bible tozonga na kati ya Bible to mema évangile na loyengete totala message tozali tisikoyo ba Eli bazali ba Noé bazali tisiko ba Paul pe bazali donc tozonga na kati tolanda loyengete to misala ba Nzambe te to mikitsandela makola Jésus Christ po ya tombola biso. Bon, merci maman. Tolingi to tuna okomi na mboka ya Nigeria. Omonite na ebite soki mosala Nzambe oya yambaki yo ayebaki nani wa telemi liboso na ye. Est-ce que ayebaki nani? Ayebaki te puisque kuna epai na yeza ko l'hôpital epai na yeza makamnyoso batu bayaka de partout dans le monde. Ba pasteur pe belé po epai na biso ba francophone de tozomona ngo grave. Epai ba anglophone lelo zonga na ndako. Certifani beta na Emmanuel TV ou bien na Skoane beta obeti kaka délivrance des pasteurs komona ba pasteur ebele o azali mususu auta na Botswana azali na diabète akei kuna et pourtant ça pasteur pour muto mutaza na domaine na ya ministère na ye ya délivrance azali enseignant azali ya bonabo sikoy koma soni soko zaka no enseignant ozoka soni po okende pa muto azana délivrance po bandimi na yo bandimi azo ya Yesu te ya yo ba komona yo eza malamu te non. Il y a 5 ministères. Donc, ministère à ministère, mon exaucé, il y a des dons, ils kili. Alléluia. Alors, monsieur soit kokende kuna pasteur monsieur soit uta soki mboka nini abota kate. Ya mo pasteur akena mwasi ne basambe bango baboti. Pasteur monsieur ba pasteur kili. Soko betika ko mona ba pasteur kili. Kaka yanga lokola Satan alinyaka atina mitu ya batu et comme lokola arme. Je te réprimande de Satan ko longa te. Et loko Nzambe atia kati nanga na bitumba nanga na yo et ko continuer kaka ti na ko gagner ba ame nyonso bazaki détruire na kati ya référence na kati ya ba concert na za komema bango. Donc ministère nangai et ko sila te po na eloko wana au contraire sikoyo nde et Mathilde voilà. En tout cas, bayo bazaya Nzambe ba comprendre vraiment monguna a kolonga te ndenge la humble servante alobaka donc ba me la vie noté po balongi ngai. Monguna alonga te na kombo na Yesu na buki nguya na ye alonga te eza nzembo na ngai. Ah mais merci beaucoup maman. Muto telema ki liboso na yeba kite nani asitena ki liboso na ayebite mais pourquoi pas maman ko signaler dès avant olba ke papa nga naza mutu oyo sango na ngeke na mboka na biso na lingi délivrance na nga balongola ba caméra ezala kaka lisolo ya Nzambe ya ngai na yo kaka sili kaka soki komi ya bato be monte mama misusu pe bazoka mama tchakanga loboko nzoka nda tchakanga loboko milimo nda italezo bima mama monite eza malamu penza te. Nakoki ko signaler te ke bolongo la caméra bosala nga na secret nako sala ngote
moto natiaka loboko na milimo te nalobi bien ke nakendaki matanga na décembre moto akufaki na décembre nalobi bongo nakendaki matanga na décembre nalobi te ke bato naza kosambela liboso non yango nauti koloba sikonga na bi est-ce que tango ange Michael bake kowela corps ya Moïse na Satan bana Israël bakolela bio moto wana asambelaka biso moto ayelaki biso 10 commandements donc tobwaka 10 commandements tobwaka ngo po ange akendeki kowela corps ya Moïse na Satan tango Moïse ase akufi to pe toloba Moïse azaki ya Nzambe te po Satan na pa yo kowelela ay kowela donc tobwaka déjà 10 commandements Nzambe moko apesaki donc makambo nyonso to ba Satan moto asali mais non Nzambe asali makambo na ye utiliser mosali na ye na suka tangu nane Satan aye ko réclamer archange Michael ake ko réprimader ye amen alors to lo ba lisusu ke évangile ya apôtre Paul na oti ko lo bango to tanga kango lisusu te po apôtre Paul bakanga ye na prison po apôtre Paul asala balo babongo mais non po azaki na kuki balo babongo non po aza kolela na ko délivrer ye eza eloko nani ba demo beza mi pepe mo pepe ye ekoki kozwa yo na l'air wana ebimi nango eza te ke batiaka maboko nde maboko ngo batiaki beso ba demo eloko wana nde naza kokamwa po bango bayebi bato batiaka bango maboko te po bato balingika batiaka bango maboko bato na batiaka pe bino maboko bozala bango confiance boyebi état d'âme na bango ka po bongo na bango basantu boyebi témoignage na bango boyebi makambo ya sala non non. Oui, merci maman. Beaucoup miwana délivrance ici là tabatiaki ba caméra mais maman est-ce que boyo kana kina mosen na Nzambe monene ozobenga technicien monene qui esengela ki témoignage no a publier yango bongo apanjango kutu Yesu na makomia zo bisa biso ke soka bikisi mutalobi kolobela mutu te bomba secret. Est-ce que mosa Nzambe na kokwa bomba sekeli na yote? Mosa Nzambe na yebinga te na kei nanga kuna na leki délivrance Mosala Nzambe wana atiango Mosala Nzambe wana alekisi yango ndenge ka toza koloba ba filmaka epai na ba filmaka beaucoup de nos frères et sœurs na mboka Afrique du Sud toloba presque partout dans le monde balandaka Emmanuel TV balandaka Tibi Yoshua puisque bayebi ndenge nini yo Nzambe aza kosala na ye musu ba ya kutu ko témoigner kaka bati maboko babiki balandaka ye alors na ba oyo ka balandaka wana oyo ka bamonaki ngai mukolo yango téléphone bazana moyen facile à se communiquer téléphone fungula Emmanuel TV fungula epanzani bo pe oyo bazali ba te Christ mbala moko ba bendi yango bati yango na YouTube babandi ko publier yango na epa so ba publiaki ba pesa yango ba komo balinga ba pesa Nzambe apambola bino mais eza la bénédiction oyo bino bosali po soki eza malédiction po peuple na Nzambe babunga nzela na tina na bino babi scandale ekoki koya me malheur na oyo amemi scandale po bino nde bomemi scandale po kuna bafilimaka naza spécialité bato ebele balekaka wana na skoan eza me baroi eza baprésident banani bafilimaka na bango eza église na bango eza ndenge wana po eza église te bango kuna eza lokola hôpital bato bazota de partout dans le monde bazokende alors bango bafilimaka bato baza branché nde bato bazobendaka yango bakande kolekisa nde balekisaka me nga nakumisi Nzambe na moto oyo alekisaki yango osali bien po otei mpe basali ya Nzambe ke délivrance eza kaka po ya peuple de Dieu te eza mpe mpona basali ya Nzambe po biso tozali bato Yesu kaka moto azalaki Nzambe azali Nzambe mpe akozala Nzambe libela na libela me biso nyonso toza bato toza na besoin ya délivrance soki otali awa David ayelaka toujours délivrance Seigneur délivre mon âme soki otali awa délivrance ezo continuer partout Seigneur je t'invoque délivre mon âme pardonne-moi plusieurs fois aza ko délivrer bango partout même na prière à notre Père ba apôtre ba bongo tokosambelaka nde lakisa biso ko prier po Jean alakisaki ba disciple na ye abinini abi notre Père na suka abi délivre-nous du mal. Voilà. Maman, tout le parler non pendant la délivrance. Wana yozo le cas délivrance. Nini yo monaki parce que mo sala Nzambe mo zo benga ye
mécanicien ya makasi oyo nzamba atalisaki yo pendant délivrance nini yo monaki nzamba fongolaki yo lisusu parce que on nyonso banda kosala mo banda koyeba lisusu te tozoloba nyonso mingongo nyonso ezobima oyembaki lisusu te nini ya motu yo monaki na bokomema na wana molimo eloko motu ya na monaki pendant le délivrance d'abord ezaki premier jour na kota ikuna kokota kuna na bezwaki problème na misu ndenge na uta ekoloba ngabi bato bele bakende kuna menga nazwaki problème ya misu yenge toboka nga mbele nga kanga ba photo wana elekaki et puis mokola délivrance elekaki ndenge délivrance nyonso ezalaka na moni ke changement na nzoto nanga naza koyoka suba pression na te naza kolota bandoto wana te na mi sentir naza makasi par rapport à ndenge na kendaka po bato yango bati yango na YouTube azoti yango lokola donc banda bongwana le cas de délivrance était ayebaka non banda bongwana lelo 12 années ezali makambo ya décembre à janvier ndenge na kelenge na janvier et puis banda décembre wana tango na mi sentaki ke nazali ko sentir oppression banda na utaki na matanga na jamais na kenda ko sala musala nzambe ni ko sambela moto na baki avant na telema na kendo sambela moto il faut na yoka connexion na nga na Saint-Esprit ndenge nazalaka na ye na kataki ntina ndenge to kendeki na ndenge to basambelinga soko moni pe ba photo l'air wana komona pe ake na donc na changeaki donc nazaki attaquer puisque nga na dévoilaka misala ya satana na tiaka yango na poisa bato bakarisaka yango me nga nazotia yango na poisa na uta nayokisaka ye soni makasi soka moni likambo na nga bongo lokwa nga na kende na kana ye fokaka sala kaka albi na zwi yo alors na stopaki misala ya nzambe yo oyo nasambelaki yo oyo na impozaka maboko yo oyo nasalaki soki ndenge nini kosekiete eloko te ngai banda mokolo wana na stopaki kokende kosalela nzambe bainvitation bainvitaki ngai à partir ya 2014 ya décembre natikaki à partir ya 2014 ngai moto na nilete bango moko bato babite awa bandimi balobi lokola uta ekoleka kuna na makambo ya Lagos soko oye oyiki ezolekela nga vous êtes des serviteurs ou des servants de Dieu ou pas boza ko étonner nga d'abord message na nga ezape ko attaquer bino po biloko ngo ya satana bino moko boza pe na ngo boyebi message na nga ndenge elekaka alors nzambe akanisela bino mengai na ko baisser maboko na nga te naza toujours fort pour na bi que Jésus azana ngai. Merci beaucoup Esilité, je pense que toza toujours na maman lokola maman zali awa toza toujours na maman tokozwa ba élément mususu mais ndenge kaka to le bakassage makazola signaler biso déjà que nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Je m'aimerais un peu dire merci aussi à maman mais maman lilobano ya suka ezan to sepe makasi Esilité to royal susu déjà juste introduction. Nous vous promettons que la prochaine sera avec papa et maman ensemble to ko mekasusu to sola to édifier bana na nzambe toza awa pona opelisa moto te boyebi yango les nazariens to respecta basala nzambe makasi to linga basala nzambe ndena loba kaka ke nzamba loba nangai bokozala kaka enseigner mais na basala nanga bokolonga ko négliger mosala na nzambe te esika koi ekomisa libakote ata bino ba papa nanga ba mama nanga basala na nzambe soki ndeko na koi soki ndeko na senini ekoma occasion na yote ya côté la bana na nzambe mona bolingo na Yesu voilà ya ba kobwakela bambwakela ya kosala nini non azali ndeko na biso kati na Yesu. Je me rends un peu kopisa liloba suka mama olobini pona lelo nano pona lelo liloba nanga suka ezali nzambe azwa lokumu pona émission oyo amen nzambe azwa lokumu nzambe atika kupambula basali na ibisika bazali nazali intercesseuse monene na sambelaka na intercéder même pour na nation même pour na peuple de Dieu même pour na le serviteur de Dieu ba nyonso baza égaré nzambe azongisa ngo na droit chemin nzambe a continuer su kosala na kati na biso ya ebele tolingi tozala na molimo nzambe toujours a guider biso a remplir biso na onction na ye pe na pesi mbote mingi na basali ya nzambe nyonso pe na peuple de Dieu nyonso pe na ndeko nyonso na corps de Christ pe na mboka na biso nzambe apambola moko na moko naza na mingi ya koloba te ya liloba suka po eza liloba suka te po toko continuer kolobaka mais oyo baza ko utiliser internet comme arme na bango oyo pe ba utiliser délivrance wana to témoignage wana comme arme na bango ba témoignage na ngai etonda na YouTube moto nyonso abetaka
bishop Esther Sharufa Bongo amonaka soko beti même pasteur okomona soko beti même nini okomona ba témoignage nanga na bomba ranga likambute na bomba ka eloko te puisque ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse 12:11. Donc et pas ngana le kaki balakisa nga ke donc au moins témoignage ndenge bato mo mais na combat spirituel bazo se pela. Amen. Oui, bah c'est pas parce que kuna eza possessif. Tout le temps il faut être délivré. Pour ce que ça délivré te ndenge na otika ko ba ko leka bo osilika ko saki ni ko transmettre ba kanda biloko mabe na mzoto bana. Merci beaucoup, c'est avec douleur, c'est avec donc na ba passe na motema mais nzambe azwa lokumu nzambe azwa lokumu parce que atie na motema mosali na ye akende susu ko lukaye donc bisika azonga ki moi sima ye moka reconnaître te molimo na nzambe azai susu kati na ngate esenge na pusa na liboso tata na ngai toza toujours na maman tokoye susu kozwa oui prochaine fois tokozala na papa na maman ensemble ndeko encourager mosali na nzambe benga ye ekopisi suma kasi ko continuer ko koba na nzambe oya pona mwasi oya zalaki mwasi ya mokili mais lelo poni nzela ya nzambe donc bo fortifier na ba prière to benga ite mais tia mabolongo na sitango moni délivrance abongo tia mabolongo na se oyebi na liki 15:11 à 32 balobi nini donc tango enfant prodigue azongi olie ndeko na sepela ndeko na amoni yango mabe parce ndeko na sepela ka ye moko avana na richesse ya papa na bango mais tango enfant prodigue aye ayaki na humilité abandi kofuka na papa na ye azongi papa na ye ngana zana nga enfant prodigue donc na yake pa na papa na nga na humilité mais siko bato bazala bana nzambe basantu basepela na bango te. Amen, amen. Amen, vraiment. Oyaza nzambe ya koyoka o la humble servant de l'Éternel la certifiée aloba. Nous sommes pas ici pour nous encourager, to msusu wa kokoma na biki boroko mebele, un certifié mais et tout sabino libakute na la humble servant de Dieu azawana te pour na ko telemela basali ya nzambe to pe kolekisa mabe. Nzambe moko jije basali na ye parce que biso nyonso nde toza boye, toza basumuki, tolinga kaka te biso bana na nzambe babunga nzela parce que na lakisaki video moko boye bana nzambe bapengwi parce que na lakisaki bolumbu ya basene na nzambe bana nzambe bapongi te toyaka tozongisa mitema ya pe bolingo vers le Seigneur oyo tondimela oyo benga biso alokota biso na basalite na masumu ce que témoigner bon na ba abomination nzamba zui biso a laver biso a telemisi biso liboso na ye publicité le kesika morote mais bisika no sozo kene ba bengo certifié to pesa publicité na TVT mais nzambe wana a doté on a combo na ye combo ba Christo. En tout cas je dis merci à maman merci beaucoup na ningo ya invitation na biso merci mingi na ba serviteur de Dieu merci je manque même les mots pour exprimer cet amour que nazala nango liboso na bino tika te nzambe atondi sabino toujours rester branché avec la humble servante de Dieu sur le www.linezarien.com. Derrière la caméra, c'est Serge Makazo, là je répète. Et au niveau de la montage, c'est Lido Pro, là je me tiens déjà debout avec la maman. To c'est Pelimingi. mwana moto te po akosangai abongwani pete